Mbote bande ko balandi ya émission Mono kwa mubangi lumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu. Tulingi to bande émission na biso. Avant to bande émission na biso. Na utali sabino mukonsu na tali saki bino ke kozanga ka truste. Kala lelo na bimi. Ta na bimi. Alata ki pantalon oyo. Pantalon na dati na kamati fungola ndako na tie na poche ya pantalon. Donc kande poche ya pantalon ese salaki lidusu. So moninga la lunette bo makambo ye mineneti. Ese compte salaki lidusu. Fungola sikatika ndi ngo kweya. Na koma na poche ya ndako nazana fungola te. Makambo nini yo? Na badiko zonga nzela na kuti fungole koi. Mais nini? Zokane na pantalon toboka ki esikali ko isa fungola. Mais au moins biso ndenge na lakisaki bino mukolo mususu trusu wana biso balakisaka biso na classe bozo tonga bazo lakisa bino elakisi nini ko raccommoder tala siko poche etobokelaki awa moni donc sikoyo eloko nyonso koya awa ekotoboka moni siko tongana nga yango na singananga siko nazana trusu parce que basinga nyonso wana ba couleur nga nazwa kango okutanga ba magasin batongaka bilamba bateka to batisi okutama batrus moko surtout na ba solde batia ngo ba moins cher kaka olokoti lokoti kaka to lokola na saraka nango sikota moni ngai wana nazotonga lidusu wana mais soki pona yo okamati sikoyo obwaki pantalon po ebebi ba bongo te faut que na utina suka bandeko natika nanu pantalon awa ona kutonga ngo simato sur nanu bandeko na ngai lelo na ye monoko ya mubange na ye natiki moma ona maboko ya Nzambe lisusu lolenge tosalaka tango nyonso ezaka kabasango ya pasi na motema awa lelo bautaki kobenga ngai semaine passée na ndeko moko ya mobali ndeko wana asaka na Londres abi mama nazo sepela mingi komona ona émission esengelaki ba émission aboye ezala poto zuaka mwa ba conseil na biso pe oyo esengeli to zuaka biso ba oyo ba mama bazali susute biso ba oyo ba koko bazalaka lisusute mais soki bino bozali bozo pesa conseil ko sala madame mama lisolo na so beteleza na ngo ya delo teza ya kala nga mwana na yo na ya na poto ndenge nini na ya na poto na Kinshasa na sisaka classe na nga na diplôme musale zayi ko zwa mate titi ngambo na bani ko débrier mama na kende msu libongo na sombi mwa bambisi na yeko tanango liboso ya porte ya ndako na okende kuna na sombi mwa bambisi na ngana yota na porte ya ndako so na kuteni pe plein msusu na ba fruit lokola ba matonge ba tondolo na sombi na yeko tia wana yeko koma mwa bambinzo mwa ni mama bambongo nyonso nazobomba ti yeko koma kenga moko na komi ko voyager ngamoko na komi ko kende nzela ya bandundu nazokende nzela bandundu na bakamion moko na kei na bato ozomona tango wana soyoka kende nzela bandundu mai ndombe zomela bakamion komela wana nga nazosala nzela wana mama mena diplôme na nga na lembati mama bota biso 4 mibali 3 basi mama nasali nyonso tu kaka yoka na kaka na bato na nini batiaka ngai na ya lokola ngulu nazalaki na liste ya bangulu moko boye ya liste moko songolo pakala na yaki na komaki oza na poto mama oyebi ndenge zalaka bwaka ngunda sala boye mitango zo bwaka wana kisasa ezobenga ezoyeba teke yo zangi oza na position te ezobenga ozo déblier pe kaka mwa musala moko ya mamboko le msusu toza na ba centre ya ba réfugié kutu bazobenga yo yaka toza na mwa kopo moko boye toke nokata nzete moko boye okeka kokati toke nokosala musala moko boye toke kosala toke nokoma ba carton na magasin moko boye toke komema ndenge nga nazali kosalela mwa quelque chose wana nazalaki kozwa mama nazotindela kaka pe bandeko na Kinshasa nazotinda bandeko na Kinshasa fin de compte Nzambe asungi ngai na ye kozwa pe oya ngai mukanda ta onazu mukanda ezwa kita mama yo moko yebi ndenge ezwaka bambula oui ezwaka bambula na bato mosusu osala penza obeti 10 ans ngana sana mwasi moko azala congolaise te ekolo mosusu mais abeta pena 20 ans mosusu na yebi azalaki na Bruxelles abeta 27 ans si on a 27 ans ozozwa mokanda te soki ozwa mokanda te okosala te oza libre te donc eza pasi mais bato yango bazalaka badébria toujours mpona kotinda na pasi wana nyonso bazalaka nango batalaka te ndenge mwana mobali ayebisi ngai
alors yeko sala ke après bambula à s'organiser ayeko kende Kinshasa. Tant que Kinshasa yambani bien na famille yambi bien nzokande sikoyo ye eloko azalaki nango besoin bien azalaki na besoin akutana na ba famille na c'est très important. Alors les rakomi nzokande bandeko eloko bazali koluka ezalaki yete eloko bazali koluka oyo ye aye nango c'est différent. Atani to sambela kanzambe mutu muzo sambela kanzambe azako luwe nzambe pona oyo nzambe azana ngo po ibiki akopesa ye mais oyo nzambe azali bon nzambe na ye mutu wana zakana posa na ngoti donc na mabota pe ekomi bongo olingi de côté mais olingi biloko oyo ya ye nango a présenter yo pona nini kaka na quartier intela yaki biloko boye intela saraki boye biloko bawila kezaka mituka bango bazelaki ke akoya na mutuka ye aye na mutuka te mais yedi bango quand même mbongo pe ba solola batala pe eloko na kutiko sala. Donc famille zela kama masolo ezo de kawana bazo yo kaka teke mukorobo na okende ko dedouane mutuka na matadi balobi tete oyo azama longati mama na lero mama na kufite mama vandi sabana na ye vandi réunion na bana na ye ayebisi bango tala ndeko na bino banda ye nga nazomona clarté atuni o mususu alanda ye wana yo asa ebisu ate loko abiloko nya oyebisa ngai aye na mutuka te alibama na ndimi te poso yaki na mutuka melero azoluka na kudedwane na matadi tout ça mais mama azolobelo côté wana en tout cas makamboyo na monate ba voisin mwana na bango umela te abandi ko tindela bango biloko ayo ko tindela bango na mutuka bongo biso yakendeki liboso ya bato nyonso wana azongela biso ka maboko pamba bongo totika epa zonga susu poto kaka boyi si ezali libako ya famille na biso ezali chance ya famille na biso nde ye akende nango mais mama chance na kende nango ndenge na yebiso ndenge na kende la poto nateka lupango tata te ya mama te nateka pe eloko ya famille te famille pete muto bakisela ngata enka po ngai na kende poto na yana poto mais bakomi kotangela nga nkulu bakomi kotangela nga ke ngai nazali donc nazali kola mawumbu na bango te mama pasi mokolo mosusu nazongi nautaki kotambola naye kozonga mama masolo ezolobama eloko moko elobi na nga ntango nazoyoka kaka mikanda bakombi tusanga mama na telemi na mopasi ya fenêtre nayoka te mama soni na somu mama baso salela nga programme mama na nga na bandeko na nga ba décider kendeko na nga mobali ya landi ngai lokola to sala lokola to kokana asala tout po ngai na ovana hotel te mama ngai ngaki na vanda na famille po na zape na mbongo pia hotel malamu kuto atikela bango quelque chose babi nini lokola ezabui tozo yokana ye emonani ki azana courage te emonani ki azana mayele te azana makasi te puis azana bolingo famille te ndenge nini yoko tiko kende bela bambula boye ozongela biso maboko pamba ba o ba umeli te bazui ba mituka batindeli famille na bango nanu bango ba kiti mutu na kisasa te me mituka ese ya me yo kiti awe loko ezate nakamboyo makambo ezebele ha mwana mbali ya telemi alibi nazoyoka o bazoloba mama na sambo ko sambo ngambo na bandiko lenga complot na bango ezali ke tango nga na kolala ndeko na nga mobali wana mikolo na sala tu ayiba nga mukanda soka yibi nga mukanda na nga ye akei poto na place aye poto na place na nga na kokelela kuna na Kinshasa po yende muto kosalisa famille ye ba yebi kaza na courage pas na bolingo famille nga na bolingo famille te pe na na courage te mama nazala na courage te na ke mabasaki na libongo na ke kusomba babisi na libongo na kotana ngona porte ndako na diplôme na nga mama na matabaka mya bandundu wana oyo ezali koboma bato na mai ndombe nazali koleka mai ndombe wana combien de fois mama soki kokufa mbele na kufa me balobi nga naza na courage te ndeko na nga mobali wana moto aza na courage me ye asalaka te asalaka eloko te ngai nde munatindaka tinda boye tinda boye atale nazangaki mukanda me ya moke nazoka natindaka mama nazalaki déçu mama nakomaki kolenga mama nakomaki komituna mama oyo abota ngai to adefanga to alokota ngai mama na nga kufa nda tikaki nga na maboko na ye nazo comprendre lisusu te mama na lengi wana nasali calcul na motema
na kota na ndako na loba na bango makambo ni bozoloba ekozala mabe. Ale ye wana abaluki akei so kotambola abina kena kotambola na sala ba calcul. Mama na tambola na moni place moko boye na vandi na bandi komela secret na vandi makanisi mama na vandi nzale ye na kolia nini na sombi sardine na lipa na lelika na place wana naza komela koka. Mama makanisi tamboli nazonga lobi na kende ko changer ba date ya lobi pe kozala bien te na changer date nazonga nanga poto balingi na bango ngai te na sala nini. Mama na lobi te butu ekomi nazongi kana ndako na tuni bango pe loko te na salika gentillesse ndenge kaka ezalaka na lali. Mama na lala na mikanda na nga nyonso na nzoto na lata mikanda na nga na sous-vêtement na ngai butu obandi kobanga oyo eza famille na nga to eza famille na nga te bakosala nga mabe. Mama na ekobima wana na tongo na fandi na kanisi na sala nini na ekobenga na bimi na kokutana na ndeko moko toyebani na ye pasa na ndeko ni mso azaka pe na poto na sololi na ye ngabi nazoluka na kende kofanda ta place mosusu abi bon abi siko kosala nini na makambo boye kofanda place yango place nini abi te nazala mwa quelque chose na kota na vanda na hotel olena soki sa séjour na nge pa baboti epa ndako famille pardon na kende kosukisa ngo kana hotel. Mama na bima na ndako ndeko wana sunganga nake kovanda na hotel nake kofanda na hotel. Mama na bimisa biloko nyonso na luka ngonga oyo ezali ke babimaki na bango na bimisa biloko na nga na tia na mutuka mama na taxi nakende na hotel na silisela séjour na nga Kinshasa na hotel wana nde nazolongwa po baza ba famille na nga te nazoya kotala bango bali boso na kotala bango. Mama zokama bali bimisi biloko pona nini okeyi wapi tusa bona boye na ebisi mama okoyeba mosima mama okoyeba sima pourquoi nga na bimi madame na vanda na hotel pona zana bato ebele bandi wa kotala nga mabe eza te oya solo wana nga na bite mama okoyeba sima mais oka na ebisi yo nazana bato ebele bazo ya kotala nga sinon te dérangement ekozala o bato nini yango bato nango bazo ya kotala yo ozosala ba faire bongo koyebisa famille te kaka yo moko ozosala ba faire yebaka baninga bakosaka bato yebaka bato basala mitema mabe mais mama zo bateke ya bango moko motema mabe nde mutu ekimisinga libota. Mama vana zonga poto nakei na vandisi mama na bandeko nyonso nabi tala boy mama bango nyonso motu na si ngabi mama yo mutu botinga okosalela nga front commun bayiba nga mikanda nga na zana mama yebi mukanda na poto eza nini mama yebi pasi nini namona mpona zo mukanda oyo po bazwa mukanda na nga po pesa ngo na leki na nga po leki na nga akende po yesu akei kaka bando tindela bino mituka. Mama oyokisi nga pasi na motema mama blessé nga makasi mama nayebi te soki pota oyo kosilaka ndenge nini bandeko na ngai o nde bino bosali nga yango o nde bino bosali nga vraiment bandeko na nga yango wana nabimaki na ndako nayaka kotala bino ndenge eza boye kolongwa na nga mpe nazolongwa awa nake na hotel nazwi biloko na nga nazongi na nga poto na bana kobenga bino soki nazwi moyen bino mpe bobengi nga so bozwi moyen toza kaka famille. Mama bonheur nazonga na poto nazokoka koloba na bato eloko te. Mama nazonga na poto nabalaki nanu te nazanga moko mama nazokoka koyebisa bato eloko te soki navandi filme wana yelinga soki navandi filme wana yelinga mais nini mama nazolanda bémission nazozwa batoli mama loba nano mpona bafamille trop c'est trop makambo oyo to makambo ebanda nango kala te parce que wana eza koboma motu na molimo
Bamusu bazoboma na bambeli, bamusu bazoboma kala menduki, mais bamusu baza ko égorger, mais bamusu oyo bino bosala mwana, mais boboma ye déjà. Mais bokotisa ye mbeli na motema. Hein? Mbeli mutu so bazokisi yo na mutu yebite ça va, mais mbeli mutu azokisi yo mutu na yo moko, mama na yo moko, ba mama likamuneni ko. Pourquoi bozana envie ya ndenge wana? Pourquoi bilule la? Soko moni mwana ya moninga sali boya yo pesa na kaka bongo. Bobotaka bana ngo baza bana na bino musala. Nzamba pesa ki bino bana na bazala baboyi na bino. Nzamba pesa ka bino bana pona kati ya famille bozana o ndem takozala na mbongo ndia kozala na mbongo te. Mama, injustice ya boye mama o ezoboma mwana na yo. Beso bayiba ki mukanda wana akufite. Makambo nyonso etikali awa makambo ya monela pasi. Siko boyiba ye mukando pesa na ndeko na imamu bumi mwana kasite. Na yo na asase bokeseni na nini? Na yo na asase bokeseni na nini? Obomi mwana na yo. Tango mwana koma mambo abomaki mwana na ye, mama moko asalaki mwana neboye, mwana kufi, mais yo pendenge moko te. Yo pendenge moko ze parnete na disomo wana. Ozokisa mwana. Mama toke bako. To senga nzambe parce que biso mo to kokate peut-être. To senga Saint-Esprit mo santo. Azongisa biso na bolingo ya solo. To linga bana po baza bana, mais to linga bango te po baza na eloko boyi. Linga mwana na yo ndenge azali po yo moto boti yaza ya yo nzamba pesu yaza bénédiction ko te pa nzamba. Quel que soit état na ye, quel que soit bozui na ye to azona bozui te, mais yaza mwana na yo. Ndenge nini yoko yebake o yoko tinda sima sigoyo yende mtakoseda bino makambo minene na famille. Oyebite ke tant o ya lekisaki wana na poto pozo mukanda. Kaka tango pe o wana mususu lela ko yape ko zo mukanda ta ko za bloquer. Ezala katekele liyo yeka ko zui. E bongo so bo yibaki o wana pe aye ko lekisa pe ba 10 ans azu mukanda te siko bonga bosala nini. Mama ete makambo yo penze ba ndope samso to passe. Hein? Ba mama tozongisa bolingo solo ya bana. Même Bible solo bana biso ke mwana to sa tata na mama ko sambwisa bango te. Mais kuna na sepa de bibino pe baboti bozokisa bana bapota te. Mais o eza bapota zokisi mwana te. Mwana pe ko considérer yo lisusu penza soni ya boyi. Boyi ba mukanda na ye. Nzoka de complot bozo sala yazo yoka. E soka bimela ki bino na leru wana bino makamuni bozolo. E be wana bozinga ki boluka bobo maye. Boyaki boluka bobo maye. Kitoko te ba mama. Mama zana na bolingo mwana na ndenge mwana no zaliki. Senga na nzambe bana nanga basala malamu. Nzambe ayebi nzela ya mwana moko na moko. Meko kendekete pa ya nzambe mwana ya Antoinette ya bongi pona nini yanga bongi te. Nzambe na lingi mwana nanga asala kwa mwana Antoinette. Nzambe na lingi mwana nanga aleka mwana ya Marceline. Nzambe na lingi mwana nangai akende kaka poto te. Nzambe basengela ke bongo te. Po volonté ya nzambe zali. Na Congo batu babonga pe bazali. Batu mingi pe bayana poto bamusu babonga bamusu pe babongi na bango te. Eza kaka bamboka. Mais yo mama linga mwana na bantanke mwana na yo. Obotaka yete mokolozo bote na maternité yeba ki vi oyo nzambe a tracé liboso na yete. Kitoko te ba mama. Kitoko te ba mama. To bongisa mitema. Pona motuka te si on a to comprendre hein. To ba combien boma bato belé na bamboka na biso. Ba ya se boma bato belé na bamboka na biso. Ba na poto ba monaka pasi ya nzambe. Ba mona pasi. Alors que na yo quand même bato mususu na bamboka mususu bazalaki soki bazo leka bazo landa bango na bamendele pona no bamona bato mwindo te. Ba fingoli ba fenêtre bazo tala bazo wolula. Pasi ya ndenge wana pesa na mukanda te. Mukolazi mukanda ya kotala baboti na bandeko ba négliger ba sondoli. Po ayeli ba mutuka te ba minga ba ina mutuka. Mutuka na bazo yanango. Na boyi te bato nyonso te ha. Mutu bazo kami mutuka ngo na musala basala. Mingi bazo mituka na pe ya koyiba. Mingi bakoma ki pe kosala makambo ya mabe. Po bazo biloko wana. Me oya yo mwana soki akokani kosala mabe te. So akokani kokende koyiba te. Po asala mabe. Pourquoi yo ko forcer ye azalela ndenge wana? Mama bolingo. Senga Saint-Esprit. Atondi sona bolingo wa motema. Yo ozana ba penser wana déjà ke mwana nanga kende kala so tinda ngelo côté. Yo kela mwana mawa po pa yazali azo souffrir.
yo ozo kanisa ke pourquoi baninga babongi yanga bongi te mutu na mutu asa na temps na ye na poto awa ndenge tozali eza na bato mususu bazali ke banda ya abonga tozala bato mususu na kati ya poto akoma mumeli diamba akoma drogué makambo eleki tozala bango awa croyant ke na Kinshasa vie ezalaki malamu te awa nde ekobonga ndoka nde awa kutu nde ekobeba libela na bandeko na ngai tango ninga libino ekotala bino bolinga ye boyamba ye bokumisa nzambe pona koyana ye bokumisa nzambe po ye mutu atindi ye mutu atindela bino mutu na famille ayebaki le pourquoi yo pe mutu balingi bayibelo mukanda yo ebi pasi ya poto balingi bayibelo mukanda en plus mukanda ya koyiba na libabe likolo libabe ya koyibelo kwa mutu na poto linga ko souffrir na poto linga ko souffrir yo oyo bazobongisela oki oyiba mukanda ndeko po ya poto keba okoya kosouffrir okolela eza facilité nini ezolaki soki soko ye kakale lokola mondeko azwaki deja mukanda yo po bandi kosala ebongo soki mukanda na bandimi yango te mukanda na mpe eza na libabe nango ekozwa mpe mosala te ntango mosusu ekondimama mpe esika nyonso te le mosusu tokeba ko tosimba bolingo wana bandeko na nga nakomi na ngai kokoma kote ya suka ya émission na biso oyo nalakisi yo lisusu ke biso balakisaki biso na classe ya kotongaka babenga yango point de côté soki mo eloko ebebi yo moko oki kobongisa yango me bino bozala kaka mwa lidusu kaka moke boye pantalo ebwakami mo eloko kaka boye ebebi me biso oyo totongaka monoko ya mobange ye wana asilisi émission azongeli pantalo na